toza lokola bato balobaka biso nde toboma comédien tika ndoki nde biso donc nyonso toza batitre nyonso mabe histoire ya bien eza o biso to passé olingi na kota ndako liba pona sa kinduma na kati na préféré na sango libanda tant na kota na kati masolo donc tant naza libanda je peux tout faire mais quand je suis à l'intérieur je suis la femme de quelqu'un ata yo lelo soko bali okoyoka yazala mwasi ya boy mwasi wana azalaki moto oyebite mobali ya libre azalaki nani mobali ya mwasi ya libre azalaki nani po obala mobali ya poto azalaki mobali ya mutu obala pe ya kini azalaki mwasi bosiko donc ekende kaka ndenge ezokende bon nyonso na sa moyo aza na passé na ye kota mobali aza na passé ya baye oyo baviva na bango kote pe ya mwasi aza na passé na ye ya bamibali to mobali oyo azala na ye so oyo ki balobi o mobali ya mutu luka olanda osala ba investigation ya malonga oyeba soki réellement mobali wana ya Priska to mobali wana ya Kalunga to mwasi wana ya DiCaprio ba passé na bango wana ti lelo bazalaka to d'abord passé eleka ba vérité nga lo bango pona nini ezaka soki ba artiste babali to journaliste mo abali nde basi na bango bamonana tu vois to lembi ba anniversaire bo bala pe bosala voilà nzamba sali mabale yawe mabale yekilikili donc mama Kalunga pe azobala DiCaprio azobala et collègue nanga copine nanga ndeko nanga Priska Kalushi pa obala donc voilà toyoka te parce que esilité le panier sur qui encore esilité oh janvier. Ah bon, gloire à Dieu. siko nzamba sali biso ngolu tolongwe na étape akolela tokomi na tango oseka en tout cas ezelo mo eza ya bien eza vraiment bien ndeti ngai naza ba fête ya DiCaprio naza na fête ya DiCaprio na okende na fête ya Kalunga na okende na fête ya Kanushi puis Priska ya Pierrot pe to la mois de janvier to yo kate hein pona ya Pierrot ndomba c'était mimi kia bon na obuwa kama ba vérité ma Kalunga na pai soki pena moto awuti na gauche na droite ya lobby bo en tout cas moto ato kangi ndoki moko impossible po ma Kalunga na pai to bandi lelo te relation ne boti na bana donc vrai libala vraiment ba fandi des années bana bazana kati esiko bangi basala nini ba mi pesa lokumu na miso na biso na miso à l'état pe na miso à nzambe c'est un vrai mariage odona ofanda penanga mona olubanga bi nzambe pambolama ba vérité biso ba comédien ba traita biso bato moko tina te bato moko babala te bato moko ya bongo tant na yoka ima Kalunga obala DiCaprio obala Priska pa obala esalenga sentiment ba vérité merci beaucoup quand tu es Sagivino bande kona biso bazobala il faut ko féliciter bango mama Kalunga Priska en tout cas tozobalisa boloba ki ba comédien bazokufa désordre ba comédien kuna boye na boye mais lelo oyo nzamba pamboli biso 2021 tozokota ngo ya kitoko tozala ngolela bonjour madame ngolela bonjour papa Rémi boni kimia ngolo nzambe en tout cas lelo ils ont ma polémique te émission nga ponga loba nga vérité mais ezali comme to sola mo mke lelo to mona ki bafinga ki bino ba comédien bo bala raté baloba ki na bino na bandenge belé mais lelo oyo to moni ke ba comédien bo lakisi ke boza pena basi obo ko fana bandaka mabala to mwi to balisa mama Kalunga les 18 awa Priska za les 19 to landisi pena to lakisi batuke to bala kana ebité tant oyoka ki déjà ba nouvelle mi balé wana eta que moi c'est ça qui on dit. En tout cas c'est une fierté déjà c'est vraiment une fierté pour na biso ko ka ke ba bala ba za ba jeune tu vois. Déjà, tu as tellement mal jugé, tu as préjugé, tu imagines que tu as moins sérieuse. Parmi les préjugés, ils ont raté. Donc, du coup, tant que tu as honneur, tu as honoré Mboka, tu as honoré Moussa, tu as honoré titre, voilà, quand j'ai vu maman Kalunga se marier, j'ai applaudi. C'est une collègue très longtemps depuis chez Mike la Duchesse. Donc, comme on est Kobala, c'est vraiment, comment dire, je sais pas moi, pour moi c'est un honneur. Tu vois?
Je suis vraiment honorée de savoir qu'une actrice comme moi, une jeune fille, et surtout, ça remarqué, puis, biso bato bala ba jeune non to divorcé to divorcé en tout cas to qui non bien. Parce que ma bana biso ya bata maboki o ba mona ba moins sérieuse wa nde on dirait to vendre ça. Ya solo wana. Nzambo sango. Na ebité to mekanalo. Po mingi soto zongi lelo na bangam na bino, po bino ba jeune fille mingi ba benga bino bandumba, basangisaka mibala poto baza boye. Mais comment na bino bandumba ngo lelo po fa na mutu na moko to ebité. Est-ce que loba m'appelle souté. Pourtant on dit na bala ki awa. Tant azo bala to mone makambe bimaki te. Tant on dit na bala na mobile ne to moni ba secret bimi moi si wana boye bona boye. Na ebité ya pozo banga te ke pona bande ko na bino mibale wana. Rémi, au moins de toza balobara, il n'y a pas d'héros sans histoire. Baloba te Bible n'aime te le bien. Donc pourquoi ma héros faut en histoire. Donc histoire il y a bien eza obisoto passé. Au lieu na kota na ba pona ça kinduma na kati. La préférence ça on libanda tant on kota na kati masolo. Donc tant on a libanda, je peux tout faire. Mais quand je suis à l'intérieur, je suis la femme de quelqu'un. Donc pour autant dire na encourager kindumba te poto la biso pe bandumba te. En tout cas koloba nazana ba connaissance parce que batumusu va traiter par rapport à l'appel téléphonique, il y a autant de belé. Et puis combien de fois on a bango. Ce est bambandé bazo pression mingi. Que je fasse quoi? N'est ce pas bon ta langue sous il faut pas ta langue, il faut pas binga. Pour comprendre que quand tu n'as pas mata. Je comprends. Et ça synonyme te à cause d'andumba. Et en plus de ça, ko bala na bango. Et ça ko prouve to pouvoir batouter. Pour ceux qui pouvaient to bala taba ce batandeni. Premier venu na Bali. Premier venu na Bali. Bazu tante. C'est pas ce exact que nous qui non obligé quand on a banana yo tin parce que on a kabwe non dina ko mindumba pona lingi grec to kana biso ndumba te mais to sala ka vie voilà. Merci beaucoup Ngolela en tout cas olobi pena kitoko toza awa et pas babi moi la mwasi oyo ala 32 ans de vous comprendre kizengi pe toza na awa pour na théâtre ba kizengi bazali ba tout normal bazali so comprendre que bon vous comprendre toza na lien tournage ba kizengi wana ozomona wana en tout cas madame Boni bien. Bonne santé. Titoko Rémi. En tout cas, quand vous dans le on a tournage, tout mécano ko solo là. Président bandi ko mi bali bo balisa, Priska, Mama Kalunga. Vi bino ba comédien ba finga bino na bandenge belé, bandumba, ba loba na bino bo lingaka mi bala ba na poto bo na bo. Mais comme na bino ba fi yango lelo pe na bo vandi sikima bo bandi pe ko bala. Na éviter tant regarder une nouvelle, il y a deux personnes. On est ça qui on dit. Premièrement, ils sont fiers. Pese sengo komona ba fi o tout ça mal répété, tout ça ridiculisé. Oui. Donc o bat ba kantilara ma baby so tout ça le roi bateau bat ba lo ba biso de to boma comédien tikandoki nde biso. Donc mais mabino likolo kindumba nyonso to ba pesa bi. Nyonso tout ça ba titre nyonso mabe. Mais fier esengo eza bandeko nanga ba obala. Nazana esengo ya Mama Kalunga na ndenge moko zo idete. Donc a honorer nga kolekana nord. Oh, je te dis. Donc esengo na oyoka komona Mama Kalunga Bali na yebi na ngai te. Pe kotika te ndeko nanga Priska a Bali. Ba honorer esilité. Le 18 et le 19 to lobi 2020 na 2021 to oyoka te. Oh. Balobi mabala ba mibali babandaki bala basi bazali oto mona ki dia nazaki wana dia na betango dada Mama Kalunga ye Priska ye esilité o nani DiCaprio pe le 19 DiCaprio tozala bango nyonso baza toi bato to boya bato balobaki yo biso to bala te na mibali na biso théâtre na basi na théâtre to bala te parce que to siliki to bala balobi ane oyo eza ya biso nzambe soki tour wana tere ke tokufa tour alobi te bonheur ebeta porte na biso yango esengo na nga na bi ese bo banga pete kende ba nouvelle monsieur bimaka na sima mobala nga za mari azaki na mwasi bobo na boye te to banga te to banga sute na ba o alukuta na bakosaka so mobala mari oyo bala ndeni dès que ya ko bala sege ya biso ngana na problème te to banga na biso bango te. Merci beaucoup, merci na sepeli. Tu reçois pas vie bande comme solo toi na tournage awa ya Fifi Firende en tout cas na ba pena sona tuna ba comédien. To yeba na no makamba ngisa kana ndenge nini. Na biki to kota na kati to zo bande comme susu bazawana à suivre. Bino en tout cas ba comédien tout bomo na ba papa tito boki ba tunyo sotu ne bazolo ba tuzana watu. Ah watu bonjour. Bonjour papa. Ya kashine ka zo banga malade. Zo banga ka papa ba bito tosa. Tozo tosa mokonzi alobi photo tosa.
wa toto mekana ko sola moi muke to moni ke moi oyo 2020 ezaki bande moko moi moya ba élévation mabala to vana to lala to moni sous libala presque les 18 et il y a presque les 19 il y a Makalunga les 18 n'habité il y a DiCaprio paye les 18 oh t'as ce niveau tozo yindi ça parce qu'on habite tant que ba nouvelle wana et ça qui on déni eta ke wato to pesa nzambe merci po e comme peta na biso nzamba permetaki pe bato balobo bakokai koloba ba comédien ngonga pe koki nzamba tali pe ba comédien to sepeli tozobala tozobonga tozovoyager tozopambolama eza bien c'est bien vraiment ouais toi c'est bozobanga pete nde makamso ebimaka ke mobala ngazaki mobala bato boye na boye ata yo lelo soko bali okoyoka yazalaki mwasi ya boye mwasi wana azalaki moto oyebi te mobali ya libre azalaki nani mobali ya mwasi ya libre azalaki nani po obala mobali ya poto azalaki mobali ya mutu obala pe ya kini azalaki mwasi bosiko donc ekende kaka ndenge ezokende bon choix eza te moi conseil okopesa bandeko no mibale wana baconseil eza kaka ntango bozobala elengi biso tozoya tokobukuta soso tokobukuta mokwato wana biso kuna te mais le reste boyeba mpe kobongisa mwasi ya DiCaprio tosa mobali kolanda tai na nzoto te aka mobali abimisi mbongo ahonore yo Kalunga oza mwasi oyebi kuliloba nzambe na oloba mingi te tosa mikitisa o Patrick alingi pai alingi yango yo sala c'est ça okukande na bisaki video tozotuna bandeko na biso ba comédien par rapport ke ya kosepela ya esengo po oyo eza esengo oyo eza makambo ya polémique na biso buzoba te eza makambo na biso te oyo eza esengo en tout cas toza na Jimmy mwana lemba balobi garçon alataka kitoko Jimmy boni bien Rémi Kovodo boni kitoko Jimmy boni basango ya bela mabi ngamu kune na rande Jimmy ne mtasimbaka makambo tu ouais Belleville TV ça va la santé à Belleville TV ça semble aller grâce à Nzambe na public au balandara biso kala bazara ba abonné lelo ba comme famille na biso libota donc toza bien voilà Jimmy to mekana ko solola oyo eza mo analyse mo na bayina na mekana ko tuna ba comédien po bofinga maka mingi mibali baka bandumba musana bango babimaka na basi ya poto kaka bango batiki basi na bango kutu babimaka na mibali ya poto mais lelo tomona bino ba comédien bo décider pena ke bokomi nde kobala tomonaki Pirondo Mbasa bali tomonaki presque boza ebele bozobalaka na basi pe koto kuna tomoni lelo puisque azobala Makalunga azobala DiCaprio pe azobala nayebi te ntango oyokaki ba communiquer il y a 3 personnes wana etaki Jimmy ça qui on ndeni merci d'abord likambo libala eza lipambo ya Nzambe atanga na sepelite eza déjà bongo biblique donc les alipambo ya Nzambe loko Nzamba pamboli c'est pratiquement impossible muta mokili ameka ko compliquer toi boyango koyoka ya bandeko esaki nga énormément plaisir yoka mama Kalunga zobala presque kanoshipi azobala DiCaprio peut continuer libala na ye donc ba félicitations na bango na epsaki bango ba félicitations na bango. Donc semaine na biso oyo nde ba fête songo nyonso il faut dérouler. Voilà samedi donc voilà. Donc c'est un peu ça to bandana le 18 wana eza mama Kalunga DiCaprio samedi ba modifier DiCaprio na Kalunga pour zaki date moko. Donc voilà, ba artiste to ebikani to se disperser. Ba yebaki kotoyo na ba yemususu baki epa ya Kalunga. Jusqu'à le 19 je pense. Donc bah félicitations à bango, bah coup de chapeau, bah osé, basi bah osé, mibali bah osé, bah sangani bah sale loko yo, bah yo kanaki ça la maï bi maliboso bah tout publiquement l'état nzamba bénir ango, bisope oyo tous la famille bota na bango à théâtre, to bois keli bango kaka bah fleur, bah bénédiction belé, bah longévité, grâce sur grâce na bah avenir na bango, donc c'est un peu ça. Mais Jimmy mingi ezalaka ki to yoka libali bandaka bien na suka ki to yoki ki mobala ngazaki mobala batu moi sango bazaki moi si abatu na ebité touro ata boyoki bongo bo memela ngoka bongo mais siko elo mona ngana biso remis mutu nyonso na sa mo yaza na passé na ye kota mobali yaza na passé ya baye oyo ba vivant na bango côté pe moi si yaza na passé na ye ya ba libali to mobali oyo azala na ye. So oyo ki balobi o mobali ya mutu luka olanda osala ba investigation ya malonga oyeba soki réellement mobali wana ya Priska to mobali wana ya Kalunga to mwasi wana ya DiCaprio ba passer na bango wana ti lelo bazalaka to d'abord passer eleka ozomona passer déjà eza likambo leka eloko eleka donc tant babetaka bongo
parce que Zabiso, bateau, tout ça, bateau TV. Tellement tout ça, en public, tout défendre belé na ba écran, tout le monde en aura tout le temps na écran. Je suis pas sûr que bête ali cela méniser mon quoi que non. Tala moi signé à Kalayo a déclaré comment mobali na bali moi si mususu. Non plus mécanicien. Bête biso parce que tout ça wana batala rabiso ba ebi biso. Donc il y a biso et bata maraté. Il y a biso et zarapolé le public et mon arango parce que musa tout ça là eza musala ya visibilité. Donc là on lobana batu o ba ka koluka ko détruire relation moko boui au DG Vandi et comme qui est déjà na en fait na ba réussite nango koya ko détruire nango bato basara bongo batika parce que deux personnes déjà so basangani vous allez sûr que ba famille mi balé déjà bazaki déjà unis aux hommes ba famille mi balé bazaki déjà unis mobile ya bali moi si toi la kisi moi officiellement le soit public le soit bande ko ba fan tout ça mutu moko ko bimana ndenga se non likango moko akala bimono mobali nanga tozalaki na ye akimina tout ça tozalaki pe marié toza na procédure ya divorce mais siko mengonga ngo yango tozalaka na beso boye soki likambo wana ekomi bongo est-ce que ça problème ya partenaire mobali no azui même pas ils a yonde na mobali wana il fallait bo solo lango dans l'amiable soki bokabona ki bien te to relation ezalaki il faut qu'on attaque plus mobali parce que partenaire a ebi passer à mobalité akutani na mobali normalement ndenge mutu nyonso akutanaka na partenaire na ye na nzela basololi bango mbale basali ya bango relation yebisa ngai problème eza wapi bato wana bato abongo bazala pe kaka bango mpe basala bien mpona bamotive biso nanu tobali te tu vois donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Jimmy tomo chite na somo conseil nini okopesa ya bandeko na wana baobala ata bayoki conseil nini okopesa ya malonga ya motuya ezali bakanga matoi bakanga matoi mokili esalama mpona koloba surtout biso toza bato ya TV bato tomonanaka public donc bakanga vraiment matoi basimbama bisika boni yango esimbami bango bakende toujours liboso ya baprojet ya bacalcul nyonso baza nango mpona avenir na bango bacoup de chapeau na bango parce que baose bato misusu bazoloba mais basali te bango balobi basali donc ce sont des personnes à féliciter bacoup de chapeau na bango bonne fête d'avance kala mingi te donc merci beaucoup Jimmy merci quand tu esaki bino tozwa mabandeko moko to na bafi na bango par rapport ya libala oyo tozozela oyo ezoningisa mboka ya bacomédien le 18 toza na Mama Kalunga na DiCaprio le 19 toza na Priska nayebi te mokolo ngwana ekozala ndenge nini mais tozala na mpe kaka tolakisa bino bililingi tout oyo bino tu bozalaka na besoin nango en tout cas kovodo na bai naza wana lelo nakitaki mpe na batournage nazwa bavie ya bacomédien ta moko na moko boyoka ndenge baza na esengo ya libala ya bandeko na bango en tout cas toza mpe kaka nano awa tozotunaka kaka baquestion na biso nayebisaki bino nayaki mpa bacomédien baloba toza na mimika bongo fi de ouf oyo bino tu bosepelaka na ye en tout cas lelo toza na eza nango baémission te ya bapolémique oyo bino bozokanisa lelo nake na ndenge kimia kabongo bonjour. Bonjour Rémi Kovodor. Et l'autre l'a dit bien on a lié tournage. En tout cas Kovodor peut na bien en côte. Tout le monde est ma top, tout le monde bat belé. Tout le banane. Tant que yoka ino likamba Priska Kalunga, DiCaprio. Et ça qui on dit. Ouais, ça l'enga bien, ça l'enga vraiment bien. Ba rempli devoir na bango, de nzamba loba na mokili. To lingana, to balana, to bota, to sala ba foyer. En tout cas bango ba longwe une étape moko boye. Et bientôt là dans quelques jours ba déjà ba madame épouse ba monsieur mulunga ni pembeni papa pembeni na maman yo bon na yape yo bon na yape dans le sens où on est salenga vraiment bien mimi tongo yo kai likambango po bofinga maka mingi bofinga manga bandumba ba fete balingaka mibala batu mibali ya théâtre balingaka ba fia batu surtout boyoka ki likambo wana bomoni ke bokomi kobala ito bandaki pa Diane to bandaki bandi boya piwa ya bali en tout cas et ça ndenge ni tongo en tout cas nga penda na opesa nzambe merci nzambe penda zwana le kumu pote ya bongi nango et ça nga vraiment bien na bana ba mingi ko commenter te en tout cas ba ibatikali ba continuer lisusu nzamba zwa le kumu on a bi makambo opesa libale le karakitoko au moins après 2 jours c'est bimi ke ono azaki na bana misa to na procédure ya divorce moment ngo yango yo bozoka makambo ne ezokindaka na éviter tout boko soutenir bango quand ba mesala ko lobaka na bino bongo be boko betaka bango kaka te to beta caractère même bible lobby
tosepela na bayeba osepela tolela na baoyo baolela siko nzambe asali biso ngolu tolongwe na etape kolela tokomi na ntango osika en tout cas ezelo au moins eza ya bien eza vraiment bien ndeti ngai naza na bafete ya DiCaprio naza na fete ya DiCaprio nakende na fete ya Kalunga nakende na fete ya Kanushi puis Priska ya Piro mpe tozela mois de janvier tokoyoka te mpona ya Piro ndomba site mimi kia bongo nakobwakama mabe nakoyoka te babi vendredi samedi oui mama Domitine Makenza merci beaucoup na robe otindeli mwana ya kafu. Merci na papa Adi Londole, merci na autorité morale de Mimika Bongo Sarah Moutela, hérité wax na chaussure otindeli ya na yo. Olobi ya na boa kama par rapport ya robe boa kama makasi pour vendredi to lata uniforme ya Scaris, car le même vendredi on to lati sou uniforme to ke pas DiCaprio pour to yo kate mikolo. Samedi to suksi na pembe pembe. À toi les copines chères de Mimi Kabongo, Stella Mboyo beauté, Stella Bikabongo, bois comme un perruque à moulai. Non, na yoka. Baninga na babali na yoka te. Merci na Stella Mboyo beauté, atininga kabelo mne pour ça marque né ya ba kabelo ya tonga kabelo na maboko te na machine. Machine des os salabata maboko bavandi ba cheka na ba chasser. En tout cas merci na ba fan nyonso o bondima biso pe bo sepela na bisko et surtout ya Nushka bo continuer toujours ko s'abonner massivement na Nushka TV bozala wana ba film ba gag be mission ya kafu po bientôt la Mimika Bongo lubu na Nushka. Makambo ezali. Oye balamba ndenge nini? Balamba kitio. Koto kuna pe tozana grâce welo boni. Bien Rémi Kovodo. En tout cas lelo na bana kolanda bino na tournage na zwa bino pe na ntolo bananu to yoka nanu. To yoka nanu ndambu balobiki ba comédie bino bobala raté. Car mibala batu tout le monde na ba commentaire so bobali ndenge batu mususu batiaka commentaire ya malamu pe batiaka. Mais lelo to yoka ki Priska Kalunga DiCaprio et ça qui ont dit. Non, premièrement na génération na biso ba mona parce que to finga ma trop ba fi à théâtre bandumba ba fi à théâtre bobo ba mona pe que ba fi à théâtre on peut to balati Makalunga kuta mukolo je pense pas que Makalunga ba ko finga tu vois donc Makalunga na PC ba félicitations en tant que maman donc c'est un peu ça donc ming to vraiment fier pour na Priska Diane Pauto Bala donc to bala et ça grâce à bozo bala après wana makambo ebimi azaki nanu divorcé te azalaki nanu na procédure ya libala azalaki boye na ebite tant boyoka makambo wana sime ça bino ndenge ngalo bango pona nini ezaka soki ba artiste babali to journaliste moi abali nde basi na bango bamonana mais je pense pas que mobali on peut oyo bala mwasi na ye olinga te que nous en relation mo bena poto aye pe ayo bala parce que ayebi que caméra ya kaka donc alinga te mwasi ngo mona kaka donc kotana na rotolo bani pona nga vraiment na mona ngo tamsu bali kaka ba bebisa mitema na biso ba bebisa kaka mitema ta tamsu na tika so na ki bona tika mais et simba pété parce qu'il y a alliance des côtés donc c'est important di bende on a daso ke vandi ata yo lobi tali na ngate poti a fouti billet na ye abimisi mbongo andime honoré nga devant ba parents devant ba master donc c'est le moment dit quitter donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup grâce welo tout ça bien de la PA aza maman pour comprendre ya lali eza tournage ya la na pamba le quoi fille aza na kwiti pour comprendre ye de la paix yo moi ça bon mot nazana respect ya musana yo comme musana nzamba zana ba réponse moi so akati yo na bino bandimi na monsieur Zara Polé na signé contrat mis ouvert parce que là le katongo masuwa et boniko wa barge une moto otamba tamoko ça défilé le 20 mai c'est kufakala. Merci beaucoup pour comprendre les de la paix na milia ba comédien tant on a lobby que bomoni ba Mimika Bongo bomoni ba mama top bomoni pena ba de la paix moi so assis la raté moi so meki a papi o moko de la paix tango yokaki te za na ngika makoganga ganga te za tozo solo la moi sini oyo yebi asila na bi eboyi moi c'est basi na kadoza ba onde ba sila mo kilo Kevin o ngambo pesa yibiso zongisi biso na charge na moto kasi ya moto sen pepeti tango yokaki no likamba Priska Kalunga DiCaprio ça tu ndeni. Bon, dans les circonstances, nous avons fait des pambola Nzambe. Vraiment, Nzamba za témoin. Mutema nanga za kanese ngoma kasi. Ceux qui battent mon côté nanga Nzamba osa bango bolam.
donc na sepela parce que libala eza blague te libala eza blague te eza na mabala mosusu ebanda ekontinue mpe te eza mpe na bato mosusu baluka kobala bazwa mpe ngolu yango te mais temps na temps na point ya DiCaprio natali presque natali Kalunga nalobaka na nzambe merci parce que akomisi bango donc napambolaka nzambe parce que la blague te Rémi bamisusu bakoma ntina na niveau ya osomba mpe biloko ya libala mais komi mpe na date yango mpe esalemi te donc soki bango bazomérite bakoma ce n'est pas que baza spécial mais ezaka ngolu nzambe asali bango nzambe asoutenir bango amemi bango ti na réalisation c'est ça petango ebimaka o mobali azalaki kuna divorce azala pour se dire oyo ezalaki boye nayebi te ketaki mama so makambo ebimi conseil nini okopesa bandeko no bakobala ngai vraiment Rémi de ma nature nayebi te naza parfaite te mais nalinga mpa kosemele na makambo te nalinga mpe koloba likambo ya bato te oyo nga namoni na ngai te naboya na nga bilobalo nga mpa bilobalo beza na ntina nga te ndo omona bilobalo balanga ezalaka na théâtre mais de ma vie privée namona moto aza bilobalo na makambo ayebi te bacommentaire niti namona kondire sorcier moni makambo mosusu ata mpe likambo mosusu soki oyebi zwa mpe monoko na yo kanga oza obligé kaka toloba na point wana pour moi ça n'engage que moi-même c'est mon avis ndenge bato balobaka ke mobali wana aza na mwasi ne akebala est-ce que yo so mona mobali oyo aza na mwasi ne baa na relation ya malamu bawele eloko te bapotani te atikaka mwasi ne pour rien akebala mwasi mosusu mpe bamariage wana ya baartiste ezala nango na coulisse te eza bamariage mo public est-ce que mobali wana so yebika ana engagement na ye sacré alinga ti avini ya danger mpo ata ye kobala mwasi na kati ya ndako amata kita yuti baomona kaka mobali oyo baza na engagement alinga komisambwisa bongo te biso siko bato toza kaka biyokayoka bilobaloba to mobali wana peut-être cause asa abalaki na ye mais to mosusu esimbi nango mpe te na mariage na ye asali ne mariage mosusu eza choix na ye totikaka beaucoup plus kojuge bato avant de juger tomitala no biso moko est-ce que na dini ya kojuge moto soki sikoyo likambo yango ekweli yo moko okomi juge obi osala nini donc ezala nango mpenza mosusu asali badefo na ye ata lelo te lobi te avant tokota mabele tozongaka kaka ame na biso ereprochaka biso kaka moto akokokosa makambo nyonso mais conscience na ye aotika lokosa yango te nga namona so moto abali na ye so mbala azalaki na engagement ayebi ke mwasi na mobali aza mwasi ya théâtre libala balakisa na tv aolinga sambwa te aolinga sambwa te ntango andimi asengage seke ayebi kote wana elo eza nango lisu te yango asengage na ye totika kaka azalaki mobali ya nani azalaki mobali ya boye azalaki boye azalaki te toluka nanu to assainir bavi na biso koassainir bavi na biso c'est-à-dire toluka totia mungu na bavi na biso mabelongo totika nao mpe ata tokoma basanto 100% te mais tolongola makambo mosusu akala makambo otonga ezala lisu te esila kala makambo ya critique esila kala bato bakoma beaucoup plus koluka nzambe koluka kozala unir parce que oyo ekoya lobi nga na yo toyebi te biso yo otikalaka na vie otongo otikalaka na vie oyo makambo ya bato ekuti babali na mobali ya bato ebongo yo sikoyo mobali nia kobala yo moto mosusu ozobundana na koluka libala yango ozozwa te ozosisa bagene priere me monoko mpo olingi kokanga te eya te tika ye azwi chance mobali ya bato abali ye yo sambela nzambe yo mpo ozwa ya yo kokritike eya na ntina te tosala effort ya kochange soki moninga abali tosepela soki bazokende na mabe topesa toli soki baza dans les bons tofortifie bango lisusu mpo bakende davantage donc mingi aloba eza te Rémi nga na opambola nzambe komona neti nazopesa exemple neti libala ya Maka Lunga na pai soki pena moto awuti na gauche na droite ya lobi boye antuka moto ato okangi ndoki moko impossible mpo Maka Lunga na pai tobandi lelo te relation eboti na bana donc vrai libala vraiment bafandi des années bana baza na kati esiko balingi basala nini bamipesa lokumu na miso na biso na miso ya leta mpe na miso ya nzambe c'est un vrai mariage oyo dona ofanda pendanga mona olobanga abi te nzambe pambolama mpo pai na Maka Lunga nde baza be baotika bakokabona esu te mpo bayebani banda na mokuwa na mosisa ti na mosuni et voilà raison ya mariage na bango eza valable
na toboyi na biso okoma sino toka Makalunga o mobali ya Makalunga abali ya pa ya za mobali ya Makalunga del donc ba fruit eza déjà balingi bamipesa ka lokumba honorer maloba nzambe honorer baboti c'est ça yango to réaliser ngo c'est ça. En tout cas merci beaucoup quand on a essayé de tourner bata théâtre to so la penana ina bata théâtre on a landa ki bango penana tournage pour tout acteur ko solo là mimika bongo déjà to zo qui est na yebi pété mwana mobali pas zaka moko na viokele to retourna yebi nanu ba question nanu eza nango guerre te to landi bata théâtre lelo to moni papa ma viokele azo solo la paix papa l'hôtel pardon à répondre quand ma viokele bonjour. Oui bonjour. Boni ma viokele. Ouais calme ezali Rémi. Ma viokele to mituna na pesa lelo tango yoka kike libala ya ndeko na yaleki na yo Priska ndika collègue no mama Kalunga DiCaprio ça qui on dit. Bon ça là nga premièrement na nos sentiments oyebi biso ba comédien ba traiter biso bato moko tina te bato moko babala te bato moko ya bongo tant na yoka Makalunga obala DiCaprio obala Priska pa obala et ça là nga sentiment donc na olobake biso ndenge to abuyi ba considérer biso na ba classe ba considérer bato mosusu parce que tu as peine à droit il y a la vie. Ouais donc ba comédien déjà c'est bon to comme bala to payer bakar to sala pe ouais to sala effort nzamba sungi pe to mi pe ça va valeur on a c'est ça pour ngai. Merci beaucoup. OK merci. Na sepeli makasi quand na ibisa ki bino en tout cas to zali awa to kolanda pe bande comme suso bazali banda ou ka ba vie ya moko na moko po awa yali kama polémique te tozo solo na ba comédien po bazo sepela na libala wana les 18 bazo c'est la monka raboué les 19 bazo c'est la monka raboué to malibana to mekana ko princesse du trône to zona bande comme suso bazawana comme ça qui à suivre sani bino ki en tout cas tozo solo na ba comédien lelo to zona princesse du trône bino to boyini a sepela ça bino princesse bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à toute la famille, bonjour à toute la famille. Donc voilà, ma bonne Noël, donc voilà. Donc on est Annie est to kota bien to kota déjà donc avec Jésus to koti. Merci beaucoup du trône princesse du trône ami à Kovo d'or on a la ngare mingi en tout cas. Donc on va savoir plus quand Makalunga DiCaprio libala na bango. Vinde bo finga manga banimba ba finga rapide ba ndenge tout. C'est ça qu'on dit. Oh, déjà vraiment c'est il va des alaka et le pas c'est donc il va faire des biso balobela biso souvent on va faire des biso ba finga biso te mamba balobela biso ça la ke et ça la biso ke to en considération to ça les là tu vois ba to lembi ba anniversaire bo bala pe bo sala voilà nzamba sali mabale yawe mabale yekili donc Makalunga pe azobala DiCaprio azobala et collègue nanga copine nanga ndeko nanga Priska Kalushi pa obala donc voilà toyoka te parce que esilité les paniers sur qui encore esilité oh janvier abi janvier mais va ça penser sur bala en janvier ah bon gloire à Dieu gloire à Dieu ouais gloire à Dieu. Moi conseil nous fait ça ba mon point zaraki tant bino bo bala na sima na comme bien mo bala na zaki divorcé te mo bala wana zaki boye so conseil nous fait ça ba ndeko na ta makambe ni na sima bon hello il a juste conseil na lola na vie des ana to landa bato te to vivre pour na bato te roi nga surtout na bana pour na bato te donc voilà so muto a roloba mo bali wana so pendeni o mo bali wana so pendeni mo bala balinga c'est que mo bali nanga so ka zaki ya mwasi mo beto mama to mo bali ya mwasi mo boye ils allaient passer mon autre temps allait passer tu vois et là on sait qu'on a vu beaucoup de assurance à libala tu vois bana ma assurance à libala beaucoup comme moi on va la muso apoti bana 10 20 bakaboni pena mo bali bazate donc il dit que maman bana na papa bana moi c'est pas qui a bali donc voilà on a le baraque donc botika va plus comme bana na botika mais ça maman mo benga bien ka pour na FCV Priska maman benga yo Rémi na mona sala émission zo bonyo na Priska éviter que mobile na za divorcer que entre ça nga peut bien prendre divorce voilà commissaire que on pas bon ils a problème qui a la divorcer ou pas
c'est important à balibiso. Tu vois, c'est important à ça les choix naie moi si wa monique ya ko va naie et ça na comment dirais-je dans la passe tout la mission à moni presque. Tu vois, on va dépenser le mon bala aussi elle li pendant moi mbaté avant ni na moi si à monique non moi si on est dans ça neuf. Omoni à cause de l'autre là même si vous avez l'autre là va beau type et 6000 en moté il y a libéré à cachoter sur la monique est 6000 en moté non ça ni tout pendant na biso. Et la vie continue. Merci beaucoup. Ma félicitation la banque de la Toyo Kate Patoko. Babi les 18 les 19 c'est là tombé. Babi à Makalunga ils ont la lipotation rose. Ah là continue. Babi ça veut dire on a pembe. Voilà, il y a joli ba gros bisous félicitations malgré la invitation T donc voilà quoi. Mais on est ensemble. On est ensemble d'ailleurs. Toyini c'est d'ailleurs presque to bois comme papa au matin. Babi mais c'est pas mon live. Dans tina makolo talon ko kangate. Merci beaucoup. Bambia ça va comédie ça kaka bongo. Tout qui est pas bande comme susu. Toza lora bateau bato balobaka biso nde to boma comédien tikandoki nde biso. Donc même no likolo kindumba nyonso to bapesa biso. Nyonso toza ba titre nyonso mabe. Ba vérité. Histoire ya bien eza obiso to passé. Olingi na kota na ko ba pona sa kindumba na kati. La préférence à libanda tant on côté na kati masolo. Donc tant on a libanda, je peux tout faire. Mais quand je suis à l'intérieur, je suis la femme de quelqu'un. Ba vérité. Ata yo lelo soko bali. Okoyoka yazala mwasi ya boy. Mwasi wana zala ki moto ebite mobali ya libre zala inani. Mobali ya mwasi ya libre zala inani. Po obala mobali ya poto azala mobali ya mutu. Obala pe ya kin azala ka mwasi bosiko. Donc ekene ka ndenge ezokende bon. Ba vérité. Nyonso na sa mo yazana passé na ye. Kota mobali azana passé ya baye oyo bavivana bango côté pe ya mwasi azana passé na ye ya ba libali to mobali oyo azala na ye so oyo ki balobi o mobali ya mutu luka olanda osala ba investigation ya malonga oye ba soki réellement mobali wana ya Priska to mobali wana ya Kalunga to mwasi wana ya DiCaprio ba passé na bango wana ti lelo bazalaka to d'abord passé eleka ba vérité. Nga lo bango pona nini zaka soki ba artiste ba bali to journaliste mo bali nde basi na ba monana. Ba vérité. Tu vois to lembi ba anniversaire bo bala pe bo sala voilà nzamba sali mabale yawe mabale ekili donc Makalunga pe azobala DiCaprio azobala et collègue nanga copine nanga ndeko nanga Priska Kalushi pa obala donc voilà toyo kate parce que esilité le panier sur qui encore. Oh. Esilité. Oh, janvier sort. Mais ça va penser sur bas en janvier. Ah bon, gloire à Dieu. Ba vérité. Sikonzamba sali bisongo luto longwe na etapa kolela to komi na tango oseka. En tout cas, zelo mo eza bien. Eza vraiment bien ndeti ngai naza ba fête ya DiCaprio, naza na fête ya DiCaprio na okende na fête ya Kalunga na okende na fête ya Kanushi puis Priska ya Piro pe to le mois de janvier to yo kate hein pona ya Piro ndomba c'était mimi kia bon na obua kama ba vérité ma Kalunga na pai soki pena moto awuti na gauche na droite ya lobby bo en tout cas moto to kangi ndoki moko impossible po Makalunga na pas ito bandi lelo te relation ne boti na bana donc vrai libala vraiment ba fandi des années bana bazana kati esiko bangi basala nini ba mi pesa lokumu na miso na biso na miso à l'état pe na miso nzambe c'est un vrai mariage odo na ofanda penanga mona lobanga bi te nzambe pambolama ba vérité biso ba comédie ba traita biso bato moko tina te bato moko babala raté bato moko ya bongo tant na yoka Makalunga obala DiCaprio obala Priska pa obala et ça lenga sentiment ba vérité